Aza. Karine, elle est balance. Elle est balance, Karine. Elle est balance. Oh non, Yeli. Elle est balance. Mbana mne. Kandi, oza. Kandi, oza la zemi. Zoa maîtrise ya. Non, c'est pas. Non, maîtriser s'il vous plaît, papa. Il faut maîtriser. Kandi, va nan. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, à votre émission Vérité en face, la chaîne Abisso La Voix du Peuple, émission télé-réalité où nous traitons différents cas au Bandegouel à Abisso, où on va vivre dans la société d'Abisso. Bit ezali c'est mon corps, il y a qu'à évangéliser, il y a qu'à édifier, il y a qu'à enseigner à travers cas oyo Bandegouel à Abisso. Toujours aider Bandegouel bazana ba problème, n'engue ba awa. Indirectement, tous les aider Pebino Bandego Bogota la biso pour nous yeba n'engeni ne seigneur la bino rotambu sa vie na bino katikati na se ya mukili oyo. Sinon, on se retrouve juste après élément au poteau de Marie Chonamiso. Merci. On a bandeko bazana posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que le qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingala lupango mezala? Pourquoi pas au bon moment on a eu na mabele parce que lobby nini rozalate et surtout que les espaces sont déjà développés bandeko mingi bazala banda pa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bon la commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc, boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na se. Retrouvez cette émission tous les lundis à partir de 21h, vendredi 8h et puis dimanche à 13h na couleur télévision Tam Tam d'Afrique et puis à tout moment na chaîne Abisso La Voix du Peuple, chaîne YouTube Abisso La Voix du Peuple. Ici, quand on a une playlist Mobimba, il y a vraiment bateau à découvrir le programme Oyo pour Nambala-Liboso, tout va découvrir en année 2024, qui est une émission depuis 2015, tout traita, Baka Ebele, Oyo et Sunga, Mabota Ebele, et Sunga Pe Bandeko Bayaki Awato na Bandeko Batala. Chers amis téléspectateurs, tous en a posé à l'Isungi Nabino pour que tout continue le programme Oyo. L'Isungi Nabino et Kogo yana ba manière Ebele. Mais il y a minimum beaucoup de l'émission de Bota l'émission ils allaient bon ya ko liker aimer c'est-à-dire né na rolo baboye musapimo et sali boye na se abota la musapezana même curseur na yo même télécommande na yo ti wana to même musapino cliquer ka place wana au monde et au sala blé donc tant au sali bongo il y a eloko mi balé sengelo sala les aliments ko tike la biso commentaire par rapport à makambo eleki awa na yebisa rabino que tant au commis commentaire no ba ke ezali vraiment très important pour nous parce que des fois, nous aurons fait orientation, solution à travers Kaka, nous avons commentaires et sur aussi ici commenter aux émissions, au partager en groupe WhatsApp aux alentours, tindela bango parce que les locaux ils ont les locaux ils ont embêté plutôt ils ont édifier tout. Et puis on repartager même dans 5 personnes, 10 personnes dans le groupe WhatsApp aux alentours, une façon il véhiculer évangélisation au biso tout même na niveau de la chaîne Abisso La Voix du Peuple à travers la réalité au Bandegouba au vivre et tout va ni ça on a soubassement il y a liloba nzambe à travers ba conseil au tozarana bango di solo ya Abisso Emmanuel Ndongala en tout cas je vis comment les gens ont réagi dans ba commentaires une chose c'est que toza vraiment na katikati ya makambo c'est-à-dire il y a des gens qui soutiennent Emmanuel pour dire qu'il a parfaitement raison d'ignorer son père, entre guillemets, biologique. D'autres personnes qui disent qu'il doit le faire, même si il regarde la télévision, mais Emmanuel Fayeba,
origine à Eza Penzanani. Tous nous avons vu ce qui s'est passé ces jours-là. Donc pour le moment, tout ce qui est dans Emmanuel temps à digérer parce que les informations télé la télévision il y a makambo ya mboka tes années il kambo à prendre après plus de 35 ans d'existence dans Mukili Oyo. Il faut que tu aies temps à digérer. Mais sinon, bientôt là, tu relances le programme Moro. Ça déjà une véritable face, mais suite, il y a des cas où tu yamba. Beaucoup de gens nous posent des questions. Suite on a pensé cette fois-ci à Banogou Karabango, Kozongi Sarabango na plateau, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'ils sont devenus après passage na bango na vérité en face. Donc je pense que Mikolo Roya a déjà présenté Bino Yango. Mais pour la Lilo, chers amis téléspectateurs, parce que tous en akaya Ndogonabiso, Maman Karine, Azali Bongo congolaise, Azali Vanda Awa Kala na Kinshasa, Ayako Kenangola, Karanez qui cherche, Akoma l'Angola Kuna, Alandara Biso, Azali pe parmi Bandeko, Batala la vérité en face Mingi. Vi Makamne Koma l'Angola Kuna, na mobali na ye ba décider ki bazonga parce que makamezo répondre de pénal sous-souté. Alors kozonga awa ye ko sala ke ba vérité aux aki caché na vie à maman Karine et commis dévoilé et le fait qu'il a commis sur le point Twitter aux a dévoilé maman Karine est là au moins commis lié et c'est décidé il a se confier na biso vérité en face pour tout sungaye parce que dans la vérité moko il y a pas si pe ya mawa où il faut avouer Mobali na Lelo à travers cette émission. Et grâce à l'aide de Dieu, je pense que nous sur le canal Kimia, Toko Tissa Maman Karine Peto Yeba, problème Azana. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, le rendez-vous est fixé le 26 mai 2024 avec le pasteur Mike Kalambay na Zénith de Paris. C'est procuré bien parce que le pasteur Mike nous promet un grand spectacle vraiment gravé dans Moutou et puis après tout chité bon na stade des martyrs na mois de juillet. Sinon chers amis téléspectateurs, comme je venais de vous annoncer que Tozo ya Maman Karine Oyo a Zalipe parmi Bandeko Batala la vérité en face le rôle yo nous autres la biso sikoyo ayeko Lukabiso pour que azan la vérité moko il faut avouer. Maman Karine, bonjour. Bonjour papa. Et bienvenue dans l'émission na biso vérité en face. OK, merci. Nekara to sola gina yo lelo ezali kambo yo et comme la mutu nyonso eza makambo te ke o batu mususu nde bakoleka banusu bakoleka te eza makambo ya batu nyonso biso tozala mpona nsunga yo et puis topesi yo su merci makasi parce que okoki kotraite likambo nde mosusu mais le fait koluki biso eza considération makasi oyo biso tozwi na ngambo na biso. Maman Karine, selon information pesaki biso vous allez femme mariée. Oui. Vous allez na Angola boye ana mbali na yo vi ke kuna makambezo futa pesa lisusu ndenge ezalaki liboso te nde ozoye makanisi bozonga awa na Kinshasa ozali moto otala remission mingi likambo moko ekomeli yo yango odesidaki oya awa alors toto oyeba likambo yango eza nini? Likambo ezali oyo nayaki awa mpona premier couple. Couple ya yo? Couple na nga ok nde omoni esalaki na yawa na oyebaka vérité. Couple na yo esali nini? Bon ngai ntango nazokula naboti mwana nga moko ya mwasi aye kosala ke akokisi 8 mois papa na ye aye kokufa asalaki accident aye kokufa mais famille ya mobali na nga balobaki nga nde mutu nabomisi mwana bango en tout cas ebotaki makelele compréhension ekotaki barécupéraki mwana onamoni kovanda condition ozali na Kinshasa esimbaki te naye kokende Angola. Bon, tant naye okoma na Angola, naye okutana na tonton moko tovandi tolekisa pe ya bata malamu. Naye abombela nga vérité moko.
neko oyeba ke aza marié mais nakoma ina zemi namoni ke kobota na marié ezali mpe na place te nake olongola zemi wana kolonga longoli zemi ecomplike nga de baye kokata nga trompe moko natikali na trompe moko nde sikoyo navandi tititi toyoka mwana mbala naye kokutana na mobali oyo naza na ye sikoyo kokutana kutai na ye tovandi ye abota te nga sikoyo nabombaki mwana moko oyo nabota wana tovandi oye kosala ke tozongo Kinshasa sikoyo nalingi toleka baetape te toyeba nini ya kosunga yo na problème oza nango tozonga nano ebandeli oyebisi biso olobi ke obotaki mwana moko jeunesse mwana na 8 mois mobali akufi na accident mobali akufi na accident sikoyo yo bakangi yo ndoki na place nini bakangi yo bomi mobali mpona nini ozali kokangaki yo mambo ya kindoki to ezalaki nini pourquoi bakizaki yo to bomi mobali oke mobali asala accident bon ezalaki famille na bango nde bamonelaki en tout cas na lobi famille nanga mpe elobaki oyo bango bamonaki baloba nayebi te mpo balingaki biso balinga barécupere mwana na bango nayebi te biso barécupere koko na bango nayebi te wanaki façon kolobela sikoyo yo libéré mwana na 8 mois oki Angola mais nazalaki na possibilité te ndeko nanga mwasi tosolola osundolaka mwana oki Angola te nasundolaki mwana te nasundolaki mwana na 8 mois otiki mwana na oyo na maboko ya famille mobali nazalaki na possibilité te ya kobokola mwana nazalaki na possibilité te mobali akufi nayebaki te banika te otikalaki na mwana ngo bongo famille ya mobali na yango bazoya kotikela kumbongo mpo oza na possibilité ya kobokola balingi ta kosentir ngai te balobi ke ndeko na mwasi akufi eza na cause na nga balingaki kosentir nga te nde namoni ke na osani ndo débrouillé oki Angola na bundi mwa biloko nazalaki wana tekiteki ekokende nanga Angola mpo nalukaka nde banonso balukaka okomi na Angola okuti na mobali apesi yo mokumba oyo kodécouvrir ke mobali yango aza marié oui naye okóma na Angola nakutana na mobali moko azalaki na ye marié me abombelaki nga tovandi naye kokóma na zemi naye kocomprendre ke aza marié abanda okosa nasalike nake elongola kolongola nake elongola yango ecomplike nga trompe moko bakati ngai ndenge oza wana oza na trompe kaka moko oui papa oyo kobala mobali oyo bozani sikoyo oui naye kobala sikoyo kwa 3e mariage bon toye kokutana sikoyo na 3e mobali oyo naza na ye sikoyo oyo abalinga sikoyo ti bovai na ye obetela lisolo te koza na mwana sikoyo yo soki otikaki mwana ya 8 mois mpo famille ya mobali babotolaki yo mwana sikoyo raison nini oyo esalaki obombela mobali na yo ke oza na mwana mo na Kinshasa otika parce que mobali nanga abotaki te bona munoko na ye ntango tozozala yalingaka ne basi babota te donc namona yeke moye mpe naloba nete ke nabota nde nabombaki na ngai donc raison esalaki oyebisa mobali no vérité te eza parce que mobali no oyebisa oke ye mwasi abota azwaka te nde siko nabombaki mais à partir ya cicatrice oyo nazalaki nango abandaki kotuna nga tout le temps oyo cicatrice ani nazoyebisaka te eza opération ya appendicite obombelaki mpe balongola nayebisaka ye te mais kokóma na moma moko omona eke azalaki vérité mpa na nga azalaki nyonso mpo na nga azalaki mobali malamu mpo na nga omonaki autrement osala te naye koyebisika vérité ntango omoni ke bozo parce que boboti te non toboti te sikoyo le fait ke bozobota te nde omonaki koyebisa ye vérité ke balongola appendicite ezalaka cicatrice appendicite te mais ezalaka cicatrice ya mpo olongolaka zemi ya cicatrice opération ya trompe nde bakataki nga en tout cas asili kaka ayaki kocomprendre nga atunaki nga kaka pourkui nabombelaki parce que ye abombelaka nga eloko moko te onayebisaki ye alimbisa nga azwaki mpe temps alimbisaki ngai malgré vérité oyebisaki ya trompe mais vérité ya mwana ti lelo oyebisa ye te bon vérité mwana nayebisa ye te donc ti lelo ye ayebi te ke yo ozalaka na mwana no moko bota otikala na Kinshasa a nayebisa ye te sikoyo yo mpe ndenge okenda kuna na mwana no wana ozalaka mpe ya contact te bon na mwana tozalaka na biso ya contact mais koye nga nayebi mwana mais ye mwana ayebi yo te ayebi nga te oyebi kaka na nzela baréseaux sociaux bafacebook na bandeko na nga mais famille wana mpe
balingaka te parce que tosuka tokabona mabe tokabona vraiment mabe na bango balingaka même pas te na famille nange mona mwana mais à partir ya baréseau sociaux nde nalukaka ye nga namonaka mwana comme soki otindeli demande bon tema yebi nga be te arépondaka nga te etalaka kombo na yebi mpo ya mwana na boti. Et soki awa lelo, qu'est-ce qui se passe maintenant dans le couple now? Bon, naye lelo awa epa nao papa po nabimisa vérité oyo eleki nga naloba vérité nyonso. eloko mo ekomi lelo na couple nao? Oui papa. Eza nini alors? Mobali nde tozalaka kaka amoni ke nga nazobota na nga te asi apusani te age sepusani nde nga ekoti atambolaka nayebi te ayakobisa nga ke asente donc nakokai kogere yango te ayebisi ye toluka namona mwasi yango esalaki ke aye na mwasi yango mwana oyo nga na bota. Donc mwana oyo ozobetela biso lisolo. Oui papa. Oyo obomela mobali no vérité. Oui papa. Na moment tozoloba ye ntaza na zema mobali na ye. Mwana nga na bota ye nde aza na zemi ya mobali nanga. A présenté qui est. Donc je peux depuis au Yangola, depuis besoin Kinshasa, au salon de démarche moto luka mwana mona beaucoup talana mwana bosola mono sala moté. Na sala elokoti. Parce que na luka ka mwana esika mwana zali so na komi na famille wana en tout cas za mabe. Tala ba wela mwana te. Na tika ki na beke mwana akobosa na ngati. Bande konanga moi mike ba yebi moi mais nga moko boui. Bana na tika mwana 8 mois. Na tika su komona mwana te. Komona na nga na moni mwana ne mobali à part na ba photo. Nande ba ndeko na bazo tika ba photo nde mwana sa pusani bazo mona mwana ba photo. Parce que moi no nga na boti na ko bunga ite. Na cicatrice o ya air da bota ki na mbizana. Tango na moni mwana en tout cas na kokaki te. Na kokaki te. Donc na ye pa na bino bo partager nenga na lisolo na sala ni na lubani pe na suki sandenge ni. Voilà. C'est comme dans un conte de fées, c'est comme si tu en as en réalité mon boye. Pourquoi qu'à moi na? Pourquoi qu'à fallait que moi na? Personnellement, Yomoko, tu te posais la question basi basé belé, tu as une histoire, tu as caché à ton mari que bota et là maintenant il mobile noa comme il a posé à moi na et qui ressentait fille moko boye fille pourquoi kaka il fait tomber comme moi na? En tout cas papa soki ezalaki ke nalakisaki mobali mwana bien nayebisaka ye yango alobaka esali yango na nko mais naza na somo mpona nini kaka nga. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que tant que vous avez dit que vous avez dit mobali na yo oya papa mwana nous avons vraiment sincère na biso nzambe que ko gérer biso que yebi lo côté na liwa ya mobali na papa ya mwana wana parce que lobi que famille ya mobali na mobali a kufi na accident mais ba attaquer yo vous êtes sûr vraiment que yoza na likamoko to resauter même bible ko yebi liwa ya mobali na ote ya papa mwana ote papa nanga soki lelo okenda bomi mobali wana mpona ngai nazwani parce que to boti azaki mobali abalaki nga pe nazalaki nyonso ya do nazalaki mobali nanga azalaki nyonso ya nga ono oboma ye pwana eza makambo ekomelaka bato na vie lelo bato nyonso tu oyo baotambola na mokili bao baza na mesika ya pasi
comme si on peut nous basali en haute. Donc bon bah mon akinde na bango koloba. Et là, c'est ta fille maintenant qui se retrouve dans Zemi à Mobali Nayo. Parce que yo bombela répé Mobali Nayo secret. Parce que Mobali Nayo, le Bagi Nayo, que Yalinga Kaka. Basio Babotate, Yalinga Bana Obota, na moi si Nayo Yomiko. Bah, raison, c'est-à-dire que le fait que vous botate, vous assure que les ballons ballons leur trompe moi que ça pendant solo que vous avez na trompe moi. Vous assure le docteur Aibisa. Docteur va ça intervention. Aibisa qui yo. Solo là qui n'a préparé kingai. Na makamuno solika ki ya Zemi wana. Bona mona ki ke na ubomba Zemi ya modèle wana. Papa zana est marié. Condition na otina ona libala koto ezo tumisama na kezo kokuta na tuna ba marié. Après ça linga passi na kuka ki suti. Na kuka kité. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tozana dilemme Yamakasi les lois en vérité en face. Koyoka que de mon ami à moi aussi, maman Karine, oui, papa, qui a des secrets au Yabombela Mobali. Premier secret, c'est qui a le koloba qui a dans la moana, Mobali a ébakité. Deuxième secret, c'est qui a neba opéraye. Avoué là qui Mobali n'a pas il y a le couteau liboso. Mais ami balé rattrapé par rapport à la réalité. Comme dans un film, maman Lela s'est retrouvée que Mobali n'a yé. Oyo basali ne ba né ebelé na mariage après koza robot tanaye aki rocha mwana mwasi moko Zemi libanda et koluka koyeba mwasi yango eza nani et se retrouve devant sa fille et yango ekoluka biso po azoyeba te akosuka wapi akosala nini. Mais avant tout tokeno na likambo ti na suka tokotisa nanu Mobali na ye et puis toyeba nde tosisa likambo. Merci. Olimbisa biso mwa muke ezali ka façon to linga ki to bengiso awa et moment pe na oloba to nyati ba caméra déjà parce que eza important pour na yo makambo nyonso solo lawa et otika nango po maloba et kendaka mais tant etikali na ba preuve etikali na ba image eza loba ba preuve pour na yo mère alukaki biso parce que aza na problème ozotungisa ye comme biso ezali lisanga oyo tosala mpona kosunga bato soki moto aza na problème aza na vérité likambo ezotungisa ye azomona ndenge akobanda te alors biso awa na bandeko bapasa na nzambe toza na bango tosungaka moto alobi likambo aza nango et puis à la fin toyeba siko nini na esika kosangisa mais siko nalinga nazonga mwa moke nsima mpo toyeba esika oyo tozali na kopose kaka question moke soki ozoreconnaître Maman Karine ou Azad Boussou na biso awa. Mais c'est madame de moi. Moi c'est nayo. Moi c'est normal. Maman Karine to bossé une mobilité. Ezali hein. Mon frère Maman Karine a ekoluka biso parce que Azali kamoro boye azali na posa avouer azana secret likamoro abombela yo vu que likamoro tukokoma siko tukokoma na vie na ye. Alors alobaki ke faleka awa po abimisango mais olimbisanga mukie de na baki na tuna ki osoki Maman Karine azali sokozo yeba kazali na répondre ke moi sina yo mais na ngana so mo ba détail mo mike aisi biso ke ti siko na nzambe a pamboli bino mibale na bana te bozana na mwana te mais ozwaki quand même décision moko ya koluka solution ndenge mosusu si parce que aza mwasi na ngai nauti ndenge mwa banzela milai andaki koconserve te e na soleil na eta age nga na komi nango déjà esengaki efale mpe bandeko mpe nayekisa sa oyo batembeli olekisa mboko mpapaya mwana te banini en tout cas ekomi mpe koderange ngai neka totambola mpe na baninga nde nayaki kokutana na fille moko boye à conserver les amis. C'est pour ça que je suis pas boire il fallait mon en live contenu pas y banning et protéger pengai na moi soit na moi c'est ça mais c'est mes amis on a c'est pour ça ni moi j'ai besoin de bandeli contenu que la linga moi na makasi c'est pour ça na qui na yisa yango j'ai besoin de bandeli na et to roye ba problème numéro za nango et tout ça que à conservateur
Le problème je ne sais pas quoi, ça m'étonnait qu'il y ait un plateau, vraiment, franchement. Donc, na habité dans moment ba caméra bani na habité. Donc on a sola qui na biso na chambre donc quoi cuisine mo na interne bani mais na comprendre était tout comme ça niveau na habité. On a ba ça parce que azan likamo o yo yebisi ye pas azan likamo nga yebisa yo. Na quoi même na boité. Vu que ça grave, moni ce biso batbe ko biso awa. C'est likamo nga le bon ça vraiment ça grave makasi. On moni d'elle-même à gérer en moté. Et on te rend tout na c'est une explication ya pesi biso le que Mukumbeza Royate parce que Azana secret moka bombela kayo après qu'on découvrir que Azana sous na trompignon sur les moko balongo là. Il y a une information ça non. Si on a information ça on pas ibisa yanga ne tout ça même sur balé informer nga que papa ninga na na bombela kyo mais ninga na moni que toujours vivre na yo bo mobile la vie na ngai honorer ngai to veno batembele na ngola ti to ça bo avoir bon boulot likabuti tala bobo ngapi na ko senga aide humanitaire ke ngapi na za wana na besoin fo na za na mwana c'est peut-être après meta ngai na évoluer mais na ya na mutonga mona ye donc au-delà il y a au lobby sikoyo mais sinon à part Mamwetali Kobota parce que ça makambo za rappel na makambo belé quand même azali mo sur obi bova na eta mulai azala ba qualité okuta ya malamu pa na si si ulinga ka mingi alinga mo sa makasi ayi bien on peut bien ngazana moi sur oche mukumba ka César pa botela yo mona to ezape bolingo mususu yo ebotami na ngambukuna bon tout cas zaki poto botalika mona za na mona pona ko kufa boyete na age mona za na mona te donc ça fait ma dignité pour ngai le place ça ebi que besoin ka pour botisa te ya ebi ngwana te ya ebi ke na neto linga ka basi na libana na linga ki na normalité ka ke to vivre na ye voilà ton est aussi ma permission parce que tous en contact na été en fait c'est ça les camozo les contre hier moi sur Cheze mina na moi sinayo maman Karine et aussi il faut y pas à biso tozana biso patient soko ko bengaye makati caméra aya awa pour que maman Karina lo balikamo boazana mo pour ça yebisa yo concernant moi oyo tie Mukumba mais en plein air bonga la dans dimanche te wena makambo ya privé ngana mos na ngai te en fait ezana en plein air te ba o filmer kaka mais ezana état il a qui ça mais c'est comme côté tozaka ka ezate gele ka direct place mo côté donc makambo sto solo la awa pour et mon na libanda il faut yo pesa biso permission mais pour le moment o ezaka le rôle ba preuve na yo au servir yo donc nga petit obéra na satana qui dans une image na to le bit ezaka to en fait ce to yebisa ki yo le ngoro yati so il peut te yebisa que tale ozala ba caméra le mo éviter donc en fait o bengisa ki o juste ka po oyeba mais na minute so ba caméra ezaka comme preuve na yo ezate que non tozo diffuser en place mo te donc si na peut obenga de na biso moi c'est ça tout cela tant aussi ça dès que aussi on permission sur le linga to diffuser un mot pas tout souper ba mon même pour le moment c'est ça bon il y a pas de problème il y a pas de problème si. Robin ya pas de problème c'est que tout s'est retrouvé juste après chers amis téléspectateurs l'état ya ko papa na biso benga moi si abenga donc na biso moi si pour toi ba tout si ça problème merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans l'émission Nabiso, Vérité en face. Comme le nom de l'émission, ils ont que ils allaient sika oyo
bandeko bayaka mpona kobimisa bavérité oyo baza nango. Biso na bino tolandi mama na biso Karine na nyonso expliquaki biso esengai biso présence ya mobali na ye papa Ben na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Kandi tosola mwa moke na yambi lisusu. Bonjour. Oui, bonjour. Ok. Olimbisa moke nde tolobaki mpona bacaméra eza kaka mpona bapreuve na bino. Kandi oza mwasi ya papa Ben, c'est ça, non? Oui. Olimbisa biso moke kandi tolingi toyeba o mwa moke pour permettre biso mpo toyeba makambo toala makambo tolingi toyebisa yo na va toyebi biso tolingi toyeba yo non moke. Kandi oza na papa na yo na mama no baza en vie? Bon, baza te. Baza en vie te? Te. Papa akufa? Papa akufa. Maman pas akufa? Oui, akufa. Maman akufa? Oui. Papa akufa kala? Bon, nabotama na mona ete. Boyebi yebo ete? Te na yebi te. Bon maman? Na yebi te. Comment maman botami papa kufi oyebi te, maman kufi oyebi te? C'est-à-dire papa kufi oza muke si tu comprends bien. Mais maman pas kufi oza pe ka muke. Bon, selon histoire na yebi papa tikanga muke mais histoire maman na yebi te po akufa na yebi te. En fait, tout n'a ko enterré dans côté à maman, tout le bana côté à papa, on a yebi histoire mais ya maman na yebi te. Olimbisanga na et place o lingo enterré ngala ko enterré te. Na olingana zo maman muke wana na yeba vraiment. Pourquoi tu dis que maman c'est comme si oyebi place maman zate to maman penza akufa ba biso ya ba enterra ya akufa. Bon, na yebi été, na mona été pour moi l'histoire je sais que akufa. Au vani nana beaucoup lui alors. Bon, nazala papa tata moi sinanga. C'est ce que je connais, c'est ça en fait. Ok. Ok. Circonstance à vie, il s'agit que beaucoup d'années na papa Ben. Mais je vais Bah, je sais, oui, une fois na mon aïe, ok. Merci à papa Ben. Oui. Ok. Maman Karine, osengaki biso, otunaki biso, okosala nini na makambo ekomeli yo. Ozoyeba te, okose retrouver ndenge nini. Siko awa, bato osengaki biso, bango yoyo, baza awa liboso awa, yebisa biso, eloko nini ngo yebisa bango mibale, baza liboso. Papa, merci, ta parole. Papa Ben, en tout cas, Olimbisanga, na problème oyo, nyonso esalamaki na vinanga, na bombelaki yo. Problème oyo naza nango awa, tango nakutanaki na yo, maloba na yo, tango nyonso. Okokutana na okolingaka jamais vivre na mwasi wa bota depesa inga kobanga nde na bombelaki yo problème oyo ngai Karine avant na yangola na botaki mwana moko ya mwasi. Karine elo ni oyebisanga yo botaka na batin belonga na vaye nonga to bomba na vérité yo botaka vraiment na limbisa oyebisanga ke ozali na problème bobo banini na limbisa entre nga na yo na chambre to solo la lelo jo apprendre nga ke yo bota na batin belenga to vaye na yo vraiment Karine mais non elo moni yo expliquer nga pas ben pardon osilika te na kokite na ye na ma problème o ba gérer biso parce que nga moko nazo koka lisusu te non mais yo ko bombela nga kambuté na batin belenga na vaye na yo limbisa ngai papa problème ya mwana wana tangu papa na ya balinga toboti mwana azalaki na 8 mois
papa na ye kokufa na accident tanga kufi famille ya mobali ya papa ya mwana wana balobi ngambo ya bomi mwana na bango ba compliqué kinga papa ben yoka pardon kotia ete donc ba compliqué nga ba botoli mwana nde koya na nga na yeka ngola nde tokutanaki na yo na ngola yo na moni naloba nyonso na lembi kobomba motema ezokoka esuti kokutana kuteno na ngola nde omoto démarrer vie na biso nde lelo tokomi boye ngai Karine naza na mwana ya mwasi oyo nga na bota aza na Kinshasa awa papa depuis quand yo za na mwana obombela ngai Karine baba limbisa ngai depuis quand yo za na mwana batembelo nga tovai na yo depuis quand yo bisa za na mwana zana expliquer nde ezalaki non na banga ki maloba o banda ekoloba ke okolinga mwasi wa bota te na mona na perdre yo na okoka te baben pardon non te baben yoka na biso vérité zela na expliquer mwana olelo oyo mwana oyo yeli ngai lelo nini yo kana expliquer yo non babel mono yo yeni ngai ke aza Karine elo nezo bala Karine elo nezo bala mono yeni elo nezo bala mbana amne mono ngala mut Karine elo nezo sama siko vraiment franchement moi zo moi sina ngai ba ke mwana yo amen Mama tende ni yo lobala ngana na mwana. Ukwanga bunzembe. Amen. Tu t'es trompé à mon tour Tony. Nous mwana ngai. Mama te yo na za mwana ndeni. Oh. Mama, on s'est trompé na mwana mako to ndeni ngana na mama. Ya kene otuna na za mama na yo. To ona na yo kangote. Tenga mama na yo. Mama na yeleza onga na yo. Ona na mama te yo bitla na histoire mama ngwa vampire imeli na otoni. Ya ngam na bota yo ya. Mais Karine nous andoki. Comment ça fait tu go permettre le roi boy matino à niveau? Non mais tu parles de ça en comment ça fait tu go permettre le roi boy à niveau? Non papa, non franchement mon frère en tout cas je suis déçu vraiment. Na kondi maté. Na kondi maté comme ça tu ba niveau oyo. Ma fille. Ma fille. Faut gérer le cambo tous en na yebi kozamba na ngana minito na yebi papa oh est-ce que tu peux m'expliquer Zambe te ananini Zambe to l'excellent va préférer pour nini Kandi ma fille Kandi ma fille Kandi ngala si yo no mukie Bisolo tozala ngawa nazo comprendre yo mais ozo comprendre que ozala histoire moko maman na bino akenda atika yo atibula yo oboka mi pa tata moi c'est ça non papa bino kufa na c'est ça non oui sikoyo maman na yo ndeye ma fille arrête de m'appeler ta fille maman oui maman tu m'arrives c'est que moi je connais dans ma tête arrête tout c'est pas ozwa maîtrise parce que information oyo ya nga pesa yo lelo eza ya koloba que
Moi soyo tche mukumba kandi azali mwana na ye. Abombela yo kabotaka. Abombela yo kabota. Après cette explication ni nyonso awa. Kandi maman na yo ye. Soko ozala tembe, ozala batata mwasi na yo, tu peux aller leur demander cette histoire. Bako peso information nyonso. Problème tozala ngo yango. Pas niveau comme si vraiment, yo ko ta niveau. Ta niveau comme si ngai. Non. Na mama te. Ngai na mama te. Ngai. Ma fille. Ayo histoire mama te na matoi na ngai na mama te arrête. Kasi. Tu es ma mère. Limbisa ngai. Na limbisa ko be de fois yo. Limbisa ngai. Donc ngai ngo kufisa ngai kombe. Kandi ozala zemi. Kandi ozala zemi. Maîtrise-toi. Kandi ozala. Kandi ozala zemi. Zoa maîtrise ya. Na c'est moi. Yo ne faut maîtriser. Kandi vana nanu. Amen. Kandi vana nanu. Yo vana nanu. Amen. Cette femme la sorcière. Oh yo. Attends. Si je me rappelle. Oh mana yoka. Non, toi cette sorcière tu es ma maman. Dis à ta maman. Amen. Que non, s'exprimer s'il vous plaît. Ah. Tu es une c'est ta fille. Décidément, franchement. Amen. Limbisa Na ngai. souffrir. Yo ko ta niveau te. Amen. Limbisa ngai. Yo ko ta niveau te. Ça yo apprendre na mama boy. Na kata kisasa. Okande. Ba. Okando kevinanga. Comment tu peux? Amen. Onyoko livinanga. Kandi. Onyoko limolimo nanga. Ma fille. Niveau na koma mbana. On se retrouve juste après. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Oh, et vive les lelo pasi na biso esili po memele biso qualité n'exemple à suivre chez Odilo Mampuya qualité boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imbindo jeune kinoa lela na yemola to lela bopeto boutique exemple à suivre Potona Congo boutique exemple à suivre Potona Kisasa Tobo Imbindo Potolela bopeto Yo mola très bien déjà. Yo peut-être même bon ezali. Exemple à suivre ezali. Merci Cordon pour la parole. Merci sous la bande konyoso balanda biso nzamba lola pambola bino nyoso pisika bozali. Nayoki na musoni nayoki pasi bisusu kaya biso ba mama ka nde ezosala makambo boye. Loko mona oloba metfana loba ngo tango bolingai na mobali. Mobali akomaka ndeko na yo poko mindeko mobali boko bomba na su ba secrétaire. Bato mso aloba ko ba secret so sa ko ba nti oyo. Eza pena secret ko bomba. Tango mobali alingi yo alingona atako tu mobali akola maloba moko boye zake oye ko pesa yo paso zo banga likamuso yaya biso basi tozana bangoya na biso moko eza maloba muso mwasa ko ekoloba mwasa mobali ko ekoloba pardon mais soki mwasa yepa kitisi maloba o mobali alobaki yango baloba bato muso maka fi wana cha mwasi na kisi te eza kaka maloba tango totali bolingo na biso fo tango tokutani tozala liloba moko mobala pesi oya ye ba o vina ye to ba vérité moto sala ya biso ya kala to bomba ba vérité te parce que so maman lobaka vérité na ye ne bandelike nde na zabo ata mobala alobiki alinga mwa sabota te soko alingi yo aolinga yo kaka soko yebiseke ke papa nga na bota po vie suki te soko ko boya na mwana onzamba lingaka memo na nzela mususu po lingo zwaka liba to mobala lingaka ndimo kaka parce que alingi yo yo banene na kotonga makambo na onyoso na lokuta
Le côté ça va ramener fois soko ça na vie de prière te Satan na ko utiliser bino kaka boye parce que soko uzaki na vérité moko toutaki na bonzambe kati na yo olingo isa papa makamunyo so eleka na vie na yo papa parce que ça innocent yo le mobilité ba to yeba réalité so eleka na makambo na ben so sala bango bonke mbala kufi balobi peke mwasi mutu abomi mobile ezaka mezaka eta musu pesa ngo yote mais balobi kaka po esenke baloba bongo bazwa yo mwana na volonté na bango olingo ko za pe sa papa vérité papa e na bota vina ngele kaboye ezonga boye po parce que ton papa koyoka likambo moko azala susu na tanga oyoka ngo azana pas cité po yebi ke mwasi na ngai ayebisanga yo bombela ye likambo kutu ya kolongola pe zemi ti bakato ba trompe obi ke mwasi moko pasa na trompe moko abotaka mais yo lokolo tonga ki yango na bonzambe ti na lokuta tangu su yango ndo zo concevoir te ngana ibasu baza ba trompe mo babota pe mo babota bana mais tant que yo memi eloko mo za nango yango moni ezo sa ki tant que yo concevoir te loba vérité na mobali ozana ye moi si loba ka vérité mobali loba ka vérité po botambola bien ozo mona ce qu'on a minute yo tozo sala bo tema papa mama bomba ka ke mwana o aza ya yete asala mwana te abota te le secrétaire papa ke ko bimaka kana mwana o ya bomba abombela papa vérité ka abota te aboti sko tasko papa ke ko bota na mwana na yo so toko sani pour la minute, tu as conseillé que moi, que moi, que l'on a dit papa, à toi, tu as moi bota. Pour être tinga na tika moi bota, mais libala ne zalate. Pour être tinga, à toi pareil, sur la naza tata moi sa bano na boko na boli moi nango. Na waka ki a bota. Soit boti moi na libala que zalate. Papa na condamné papa te, parce que papa yebi makambo, ayeba kité. Maman bombela kiye. Yon na soma papa aza bien te parce que azo kamwa biloko moi ça a bombela ye. Zeme que trouver kaka na pona papa ya mwana si na ye. Na condamner papa te. Azo condamner ka biso basi. Toza na vérité makati mba pas na vérité pour to tambola bien. Mwana biso moi si bota na yo. Nga conseil na peso bota mais di balo na papa ezala te parce que aza mobala mama na yo. Okoko obimate parce que obimaki na epo oyebaka te. Loko asiko oyebi nde ba fait musu ebandi. Soko obi continuer kaka esa mabe makasi. Na batu bazo talanga o ba bombaka ba secret nazo te abino nyonso loba vérité big sarabato. So maman loba vérité ne bandi ne makambo nyonso ezati. Bolo ba vérité boza pe tango linga na mobile no boza na bolingo kolomba bobetaka le passé na bino. Pour les passer na bino ndeko zongi nde zongi si mama lelo. So bo beti yango ekozana malamu foye na bino ekozana malamu nzamba lola opambola bino. Merci. Merci donc pour la parole. Na koloba mingi na maman na biso Karine. Quel que soit problème nini ozana ngo na début libala ba bombela mobilité. On a pour la maman na biso Karine. Moi na biso kandi ayebité. Ayi maman te, ayi papa te. Donc akoli kaka bongo tela tela. Asa vraiment na faute te pona moi na biso ngana ko senga maman garder zemi wana oboti maman a récupéré mwana et puis yo mobali ozaka na idée ke na linga mwana batu tozana batu en tant que ben intellectuel mobali homme marié donc ozu mutu libanda olandi ta possessible ya divorcité olandi angote et pas plutôt ya mariage te conscience no yebi ke pona bota na mwasi ubena bala mwasi na lukana ke l'état la procédure to bala na ou soit na luka famille na bango okeka na idée ya intérêt na yo na kende na zo mwa mwasi moko boye to bota nae yango memi yo boye sikotele loko loni papa nanga un sexe et memi yo na mama na mwana osuka wapi folika na ba délivrance eza soni mibali bolinga ko kende na makambo o bino mo bolingi bolingo ke na makamuka oyo okanisi osala ça ko réfléchir yango ezomema bino na beraye o papa botika beraye o eloni la kisa ke mama na kande balongola ke trompe moko na arobota kate eloni la kisa ki peut-être tom soza ki na patience peut-être moi sinon ngaka bota azala ka mutu balongola trompe abota en tout cas faut changer ibal bo changer biso pe basi mabe eleki mingi mabe elekeli biso vraiment mingi Nzambe akita maonae grâce nae vraiment ekita elimbisa biso. Merci. Merci Cordon pour la parole mbotepe na bino nyonso.
ngana roki kolobaka na maman Karine tant tobaka ke début ya relation ezalaka malamu mingi kosolola dialogue na kati ya couple eza bien dialogue na ba relation nyonso tosalaka ezalaka malamu ntango bozo dialogue na ndenge ke bobandi relation moko sika eza malamu ya kobanda kolobaka ba vérité ke non nga na pasa vie na nga boye boye na boye mobali pa alobi mwasi alobi soki bomoni ke bokotambola bino mibale nzela moko ou mobali akozala d'accord na makambo mwasi alobi ne to mwasi akozala d'accord na o mobali alobi na ye nde ekosala ke bozala sikoyo ensemble bovanda soki bobala na bobalani mais maman Karine atambwisaki relation oyo tambwisi yango na mensonge otambwisi relation oyo bandaki koluka peut-être intérêt na yo nanu otalaki pete ke moto oyo oza na ye soki lobi ayoki ba vérité oyo yo ozalaka nango na vie na yo est-ce que akozala na esengo na yo ou akozala dessus et lelo papa aye oyeba ba vérité nyonso papa akomi dessus na makambo nyonso ayoki mpo na yo or ebandeli so olobaki no vérité elingaki ezala simple elingaki ezala nango simple mpo moto alingaka kufa mpe alingaka azala te lokola mobali alingaki yo alingaki ka alinga yo soki mpe alingaki te alingaka tika yo nzambe alingaki mpe atraceli yo chemin mosusu okutani mpe lisu na mobali ya vie na yo abali yo mpe bovandi donc eloko nga nakoki kopesa biso nyonso nakoki koloba ke toyebaka soki toza na relation tobandi relation moko et surtout soki osentir ke mobali oyo vraiment azoya aza sérieux mwasi mpe mobali mpe otali mwasi oyo vraiment aza mwasi moko aza sérieuse donc lokola nalingi ye namoni relation na biso ezopromettre ekoki komema biso lobi na mariage c'est mieux toloba na ba vérité oyo eza caché na bimisa soki alingi nga vraiment azotenir na ngai akoboya nga te akocontinue na ngai eloko nga nakoki koyebisa maman Karine kaka yango wana et pona Kandi ya solo maman Karine aza maman na yo bien que makambo nyonso eleki eza nango facile te ondima vérité wana lelo mais nga na kosenga na yo kaka ata na mikolo ekoya olimbisa mama no parce que alobi atikaka yo te na volonté na ye ezalaka babotolaka ye et pona mibali nyonso ntango olingi mwasi na yo linga mwasi no na bolingwa solo et bo croire que nzambe aza capable na nyonso na libala eloko evandisaka libala eza nanu koyeba nzambe tango boza na kati na bonzambe boyebi nzambe na motema na bino mobimba boyebi nzambe le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth tango bovandisi aza fondement ya libala na bino boyebaka ke libala na bino ekoyiba problème ekoya oui parce que toza batu mais nzambe ako permettre te ke libala na bino ndako ekweya parce que likambo moko ekweya nzambe wana aozala wana akozala rock ya libala na bino akosimba ngo po libala ekweya te et tokotambola na kati ya mensonge te merci. Merci Cordon pour la parole. J'aimerais vraiment parler na bandeko na biso oyo kaka baza arate mais na yo muto zolanda biso ko meka un peu ko la muso conscience na kati ya situation oyo. Premièrement maman na biso elle devait d'abord ko arranger situation azali nango ana Kinshasa avant akota na kati ya mabala mususu na mituni ba question lokwa bandeko mususu ba mituna maman aza na chance ya mabala en tout cas nzamba pambolo po na chance ya mabala na kino bali mobala kufi ozotiki mwana selon explication nene nazoyoke mais c'est là nako yoke quand ya pamba j'ai vite compris qu'il y a un problème où ils ont derrière kotika mwana na e ko boya kozonga kokutana na mwana na ebité nzamba sunga mais il fallait arranger tant aboyi ko arranger atalisiki bo mwasi na ba situation ndenge c'est pas ça parce que moi si so ba bengani to ba bina e bo kabwani bazala na moi comportement mo ba affichaka et comportement ni sala ke baloba ne ke musika ko ya pe susute yepa ndima kenda na ye raison pour laquelle nkolo na kozala nzamba otala biso. Il y a des choses qui sont physiques dans le monde. Il faut aussi Mbappé, aussi Mbappé, sont sur les bagages, les arts physiques. L'amour est physique et l'argent est physique. Koza bolingoto comme ça doit nzambo mais misanzambe charge moko boye. Oh yo moko zaki na misu kozaki na nzoto bandeko ça la bolingo wana. Ça veut dire à détruire bolingoni a mbala kufi aki Angola. Tant a commis Angola, à ça o singela kasala. Elle a d'abord péché par rapport à acte à sala qui ko sala avortement. Na confirmé ça péché à sumuki tant à sumuki abattre sous péché na ye na mabete que na ki ne sangani sala mi balé
na mutuna kansaka ozala innocente na kati ya mabe nyonso azosala or nzambe pas obombela ngo parce que kosala mabe eza kotonga bandako ya esika oyo kofandaka un jour tala ndako nende bati batole place aye kofanda yango raison pour laquelle ntango akomi na mobali oyo amoni ke terminus na suka na ye ntango akomi na mobali yango problème eye kokanga ye nzambe alinga épargne ye na kolobaka alobi vérité pa alobi vérité ndamba bombi vérité Bible lobi na Proverbe chapitre 14 le verset 5 à 6 Bible ezobeta lisolo mutu ya lokuta to pe moto aza fidèle alobaka toujours vérité kasi mutu oyo aza fidèle te azalaka wana mpona oloba lokuta na kokanisa lokola aza sage en réalité sagesse eye observe nde eya kati na ye te raison pour laquelle ememi ye malembe mpo lokuta ememaka biso ta mosa eza mutuka okosi lelo ekumbo epuso malembe olongwela mpe ozalaki kopusana lisusu lobo okosi ezopuso jusqu'à ce que comme ça n'est si qu'aucun n'a qu'au place maman n'a pas commis lelo aolela pourquoi mobile oyaye a quoi ina moi sinae cela veut dire basali bousalité papa qui ko sente moi no yomo koboti o papa ba toza innocent ebité mais pas sinangeza ilo insika moko na oki papa zolo belo mo toucher nga makasi parce que ba maman ba boti ba na bango to pe ba parents ba boti ba na bango ba ko accepter mobile moko te azwa mwana na lokolo eloko sakanela. Cela veut dire azui aloba na zuye ka pona botisi. Mwana nani okozwa ka polo ba azui instrument ya mabota. Pendant que mwana batu famille ba na posa ba za récompenser ta na souffrance ya ndenge ba bokoli mwana ba ona passe tata ne aza na bo moité. Nani akotiko libre nzambo ka likona satiko libre na mwana akufeli ba akufe moboti na ye. Ozaki pona nyonso akufi. Abokwa mi na passe yo bi na ye kana botise bon na tike nzamba o retenir yo. Raison pour laquelle lukuta ezaki base ya maman na biso et kangi papa na biso akeko kwea na kati fondement aussi basali la ki lelo basuki mwana za na zeni na mituni nga moko na kati ya salite oyo sikoyo mama ao mitsa wapi papa ngo pazo mitsa parce que bango nyonso mitsa bakanga mika na lelo moko eza lukuta oye boti misisa nango ememi papa ki bikobimana mwana ya mwasi ni moko lelo siko to obani nzambe otiki biso nzambe atiki mututa ozobuka to pozolia mbuma ya mabe oyo moko salaki parce que même Bible lobi soko lingi olinga mwasi no 1 Corinthiens chapitre 7 le verset 1er kino na 4 ezobeta lisola ndenge nini mobale sengela linga mwasi na nani nda yebi soko yebisi mwasi no ke mwasi na yeso ke na abota te il faut OK bota libanda ça ce n'est pas l'amour ça c'est contre l'amour parce que muto azolinga ako esala il passe libanda te basio to o bande ko na biso to zo na bango to ebaki babomba makamna mitema moi ça ko lo bandambu atike no mtema ko kana te so moi ça ondi maseka asepeli nango moi ça ko ondi meloko mena kati nazolela mena kolela moi si et jouer un rôle na kati ba relation et jouer un rôle na kati fitir na biso en tout cas dans ces cas na osenga na bande ko na biso surtout na maman na biso ko zonga non na sima ko arranger situation na ye parce que même une famille à mobile ou akufa so ba oki problème o ba olanda ne alors dans la première série na famille à mobile parce que ba au salaire biso mabe au continue enchaîner mabe na yo pour détruire mwana na biso maintenant au suka wapi mais nzambo alemba batute parce que tana se passe et loko no so biso to mona difficile pas nzambe za difficulté na sama kolende solution ezali na bengi bino ndenge yemoko lobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués moi l'Éternel je vous donnerai du repos bo poussa na sama konae bo lukano délivrance parce que bon on a ça problème moko merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Nous sommes de retour na plateau na biso. Merci na équipe na biso à conseil pour la transition to pesa pour na pour conseil pesama. Maman Karine. Oui papa. La nyonso eleki awa. Parce que il y a pas c'est pas noé zala qui ko yebisa bango vérité. Tu insister pour que Kandia kindete Kandia zana mukumba. Il y a papa Ben. Na yebi papa. Kandi mwana na yo. Mwana nga. Solution no kopesa. Solution za kaka. Solution yo kopesa kali. Balimbisa ngai. Ana solution te papa na ngai. Solution za te parce qu'il y a bota na mwana, inga na bota te. Pas Ben. Non jamais maman. Pas Ben. Jamais Karine. Pas Ben. Ko te le roi te. Solution yo za na mwana na bota te. Nga na bota na mwana kandi. Te pas Ben. Na bisi yo pourquoi? Nga na maman te.
naza mama ya mama na yebisi yo so boto za na mwana menga na bota te alobi na yo nga na bota te nga na obota na ye obota na eza problème te mais même biso a to linga te zemi papa na solution moko te na kozwa na ye na mama oyo pas ben abota mais to continuer problème eza que zemi wana olongwa te eza impossible olongola zemi na mboka na biso eza crime bakangela rango mwana wana na libumu il faut abotama mais ce problème ezaka ke avenir na bino mibale relation na bino mibale ko continuer lisusu te il faut comprendre que obimina mwasi oyo azali mwana ya mwasi na yo n'était surtout se comprendre la place où tous allez papa tu se comprendre mais nga na ebiso ke nga na vina nga na zabona na botité la vina le jamais na ko perdre mwana o na obotana biso no surtout ça pour yo mais si ko yo koloba ke o continuer relation na yende bo continuer sur relation parce que aza mwana na ye minga naza na besoin mwana na ngai kandi naza mama na yo tuna bato nyonso ata adeni tosali ngai na boti yo mama ngai na boti yo botelanga ta koko wana nasimba ye kandi nabwakaki yo te baji nakata mwasi na yo nembabo papa Karine ngai na obota na mwana na oui kobota na ya problème mais relation na yo na maman Karine sikoyo en tout cas relation na nga na ye na ebité soki tozwa il faut tout faire dans la famille de faut tout selon en famille tout selon boy en plein to ye tango papa il faut tout selon to ye na bato libanda il faut tout selon eza lokola cuisine interne na famille na famille na pona bimisela mbongo la misela mo famille na famille to vanda mwana to bokola koko na ngai na kozwa mwana ngai naza mwana na robokola ye naza na kondima na bokola koko na ngai papa limbisa ngai na robokola koko na ngai na obona te o aza mwana ngai koko wana pe aza ka mwana ngai kanti naza mama na yo naza mama na yo kufa na kota na tele na yebike naza na mama te po banda obandela mukili na yebike na mama pas ben lobata liloba moko décevoir nga makasi na ndima te Karine ba batango nga na vaya na yo kokumbela nga okomema nga na vie papa yebisa pas je te dis la vérité franchement batango nga to vivre na bangola ba cascade nga na risquer ba vie na mpona koluka mboko na pte à l'aise yo komema nga na vie o apprendre nga makambo yo sala yo bota na yo nga na botite na vie na to bokola ta koko na bokola ta koko jamais maman o aza mwana ngai oyo kate na opekisa yo kani naza mama na yo naza mama yo te te oza mwana ngai oza makila na ngai naza mwana na yo te naza mwana yo te oyo kango wapi naza mama na yo naza mama na yo ba mama pona nga moya mama existaka te moya mama existaka te pa na ngai ba benibisa ye ba benibisa na mama na ye mwana za kati na ye naza na besoin mwana parce nga na botite na vie na ngai mama oyo yeba ngolelo kala nyonso wana yebaki yango je pense que to se comprendre penza lelote je voulais un peu vous écouter discussion ya bino mais je pense que o ezaki ya motu ya mama Karine lelo ezalaki que papa Ben ayeba que yo à part kobombela ye kokosa ye que ozalaki na problème à 30 okosaki lisusu ke ozala na mwana o ezalaki non important lelo toyeba yango wana le reste ya makambo otikela biso totika temps toyeba nini tokogere likambo parce que eza makambo ya makila oyo aza na mokumba eza mwana na yo kande olimbisanga totika temps likambo ezala digere papa alobi fo amema likambo na famille bosolola mais oyo ya motu ya biso tosungi oyo lelo au moins papa Ben ayebi que ozala na mwana eye mtamimi mokumba na yo ozwa kimia papa Ben en tout cas okolimbisa biso par rapport ya makambo ndenge eleki mais ezalaki important oya koleka awa pas de problème mon frère nasepeli kaka na ndenge boye nzambe asungi mpe tozwi biso tere d'attente mais il faut tosolango la famille ponga mpena na famille oyo ya ngai oyo bayebi Karine ke mwasi oyo nga na bisila mbongo okopa metala na ndenge atompa ngai ntina bane tuto vai na yo binga na desika bavi na ntina balunda na desika bavi na nga na babikota kota na kota mpona luka mbongo na ngola bino mona Angola oyo ya Luanda me ya Luanda biso kota ntina bazamba
Les longs, on a fini pour ce qu'on a eu, tu es ça, on va prendre on a ici, on a déjà bon, on a ce qu'on va battre, on a les sinaye, on a produit et l'autre côté. Dans la degré. C'est ça. C'est bon, papa, Ben, merci beaucoup. Merci vraiment. Tout sur la peine à Kandi, après émission, pour tout le monde, tout aussi, ça dit Camboyo. Merci na bande retour au Talibiso. Tout le monde à une prochaine. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada. Na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production il y a phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir il y a banzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona ara na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka qui si on doit produire la CRMTA et puis comme n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, ou quoi, CP gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki, et puis ils allaient pour retarder, repousser des cheveux blancs. Nous avons un parfum, na biso, ou tout ça, à base de banzete, na biso, ya Congo. Spécificité, ils allaient pour quitter ça, stress, na kati, yanzoto. Na branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externes, ils allons régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allons kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allons traiter ba différentes formes de maladies, où il y a ploposo, ba mycose, où ils sont na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allons traiter ba différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na médecine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon ou ils allez tisane na biso ils allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer la diabétine ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso ou ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a